janvier mangokele. En tout cas, yo zonga kaka na net pour ya koloba mabe ya Karine Mokonzi. Janvier, yo kanisi Mike Lokamba. Soki azongisi yo na net. Atie yo wana, yo kanisi azongisi yo. Soki atie Keren Mboyo, yo kanisi azongisi bino. Non. Atie yo kaka pona oya koloba makambo ya Karine Mokonzi na situation oyo ezoleka. Janvier, en tout cas, ndeko mobali, yo muto ozalaki no kalapte awawa soki na 35 ans, mais kende kotala kitala. Okomi nelongi na spe ya 67 ans. Koma yo kaka bando tikala kuna olongwa pa Karine Mokonzi. Oza kokola 10 ans anezo lekate, mais ozo kola 10 ans par mois. Janvier, pourquoi pas osalaki na yo osengata bolimbisi na Karine Mokonzi. Ozonga na net, o démentir makambo nyonso oloba ya lokuta. Janvier mangokele. Mike Lokamba. Non. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Janvier mangokele. Ndenge ozaboye e bongi osala réconciliation, osenga pardon po makambo tu olobaka. Bango moko bayambaka yo bayebike eza lokuta. Na modèle olobelaka ngo batu ba comprendaka déjà ke eza lokuta. Na kanisa Janvier naza kokosa ote bisikoza. Oyebi yango malamu avo obanda émission batunaka yo okoloba nini. Yo lobi makambo koloba sima babongiseli yo mwa muke pote ekende kamwa kitoko. Po nyonso olobaka bandeli. En tout cas okokaka te kopopola Karine Mokonzi. Janvier ngala koyebiso secret tina okokaka te. Parce que olobaka lokuta. À part koloba lokuta ovanda na Karine Mokonzi. Lokola ovanda na ye. Oyebi babolamu ebele aza nango. Oyebi makambo ebele ozwa na vie na ye. Ozwa na vie na yo à travers ye. Tawana nyonso ozala pa na ete otikala kozwa yango te. Ozwa pa munene na vie. Ozwa bonheur munene na vie o esalaka ti lelo ozala kamwa bien. Po soko finga Karine Mokonzi te olinga kozala penza bien ya ba bien. Mais siko lokolo finga yango na lobi kamwa bien. Po chance ya Karine Mokonzi ejudako edaka yo kaka tout le temps okoka kozala ta mwa moke bien. Ozo comprendre. Donc eza ko aider toujours ozala kamwa bien. Mais ma benyoso ozala ngo siko na vie po finga kae. Kote ozali ozwaka no pe loko moko te. Janvier na lobiango bien. Soko kofinga okofinga ite po vanda na ye et po ebika makambo eza lokuta. Siko tango bando finga ye chaque fois conscience na yo chaque fois que tu te mais chaque minute tango bimisaka lilobako olobi Karine Mokonzi tulamuka na tongo na moni makila. Mbala moko na kata conscience nozo yebake tango lamuki Karine Mokonzi sa lamuka ki oreyo lamuka. Ebiso Janvier la kaboy yaka odano kuna nanyo sasali ti ya romel. Omoni siko ozo kanisa ti lobi place atinga nazo kosa makila. Ovandi boye Karine Mokonzi abengi Janvier tala bakolia uti poto ya meka kotangisa na combien de serre-corps, combien de soutien, combien de sous-vêtements, tala ka babilo kongo po bayibisinga bakomi boye. Mais yo tango tangi ozo longoli moko obombi olobi surtout soki lekaki olongoli ata misato olobi awa ezandengo lobaki ozomona biloko yo kanisa makambo ebele ya kitoko yo sala ozokanisa bambongo oyo aza kopesa yo ozokanisa batu nyonso ndenge bazotuna Janvier eza ndenge nini nsima nango ntango ozongaka siko na baimage lisusu oyo ya batele réalité osala kanisa yo moko bien
atoko kanisa te mais kota na ba télé réalité oyo bosala na elengi ya Congo kende kotala okomona ozobima na aspect ya bien par rapport ozalaki nango ntango ozalaki ba Christelle Kabeya okomona lisusu par aspect ya bien ozoloba lokola député voire même oleki ba député na koloba nazokosa même par Janvier Mokonzi kende penza tala ba archive na yo okomona ozoloba lokola député même ntango ozopupula bangunia oyo bakia Karine Mokonzi ntango batiekelako micro ntango yaka ozoloba penza na soin tout même nga nazala komona danger yango wana omoni ke na ndima nazwa yo oyo osala na site nanga yango wana mpe omonaka ke Miriam Mokonzi wet azwa coup de foudre mpo na yo mpo aspect ozala kodégage beauté wana ozala kodégage na elobela badepute sikoyo ezala kokwesa Miriam Mokonzi bato ebele bapanda kosepela no janvier yango soki Karine Mokonzi asiliki Miriam abengi mbala moko abikisa yo bato mpe babengisi no tika janvier mpo ozozwa bacode me nyonso wana image ya Karine Mokonzi ozolala na icône ozolala na mama YouTube ozomela ti aza kosekisa yo azosolisa yo azogangela yo azotindo to azosala makambo nyonso oyo ya kitoko mpo ya Christelle Kabeya omema kaka saki mpe ozala mosika Christelle Kabeya so azoswala na mutu yo balatisi yo masque nzoka tozalaki même pas na confinement mais baza kolatisa yo masque azolobaki oza katiere mais so batali ozanga bapake katiere sans pake abundaka na terrain nini seka fo azala na kisi ya makasi koleka dingu alors janvier yo sikoyo biloko no nyonso wana osala oza kotia yango janvier toli na kopesa nayebi te nakanisi oyebi ke banda nayebana na yo naloba bien eloko ya liboso sala tu ozala bien na Karine Mokonzi surtout mbala liboso popula Karine Mokonzi nakanisa na solola na yo ba audio eza wana video kuta eza même na site nanga oloba nanga bien okosala yango te ezaka eloko moko eleki kaka mpona ta wana na comprendre situation ya Congo yango bien sûr na comprendre na ngai te po Karine Mokonzi akotokende po tokala mingi kaka te akoki kosunga bino mais yo pupoli pupoli nzoka nde mali chance semaine elandi Karine Mokonzi atindeli Jaeli mbongo atindeli bamanike mbongo atindeli bato mbongo pamba te kote kuna apreferaka aede batu baede ete en tout cas Karine Mokonzi kote kuna za somo bomitunaka te soki aza na nini Karine Mokonzi yango aza na nini en tout cas aza kaka na bonheur na motema malamu azali kaka na posa ya kosunga batu soko kosunga ete problème eza te po ya bedaka batu po basunga ete yango wana Janvier Mokonzi nazoloba no tant que frère nazoloba no tant que grand frère ntengo oza wana okomi na aspect ya 67 ans soki ningi nazala kaka moi juste na yo nalobaka moi vérité vaut mieux naloba oza na 65 ans juste yango wana aspect komi nango yango eloko eza kaka moko réconciliation na odementir makambo lobaki mpo ntango koloba vérité bato bakobetela kaka maboko te me bakoloba sikoyo olobi vérité mpo yo ntango okosaka elakisaka ntango olobaka elakisaka ntango bazoforce yo ezolakisa epuis Karen Mboyo ndenge omoni wana Mike soki azongisi ye wana Mike Lokamba azongisi ye uniquement mpo abomba image ne wana ke ye mpe azalaka PDG ozo comprendre alingi sikoyo bafinga keke abimaka na Karen Mboyo mpo liboso ntango bafinga ye alobaki abimaka na ye te asalaki bongo mais lelo aye koyeba ke lokola nga papa robot nalobelaka ye ke abima na Claudie Asuka te mais abima nde na Tracy Mbelenga pro do bazala ndako moko ye Tracy Mbelengi aza kolala ye siko Tracy Mbelenge ntango baboyani na ye azwi mwasi le sikoyo ya mwasi Claudie Asuka yango Mike Lokamba abandaki ennemi epai ya Claudie Asuka abanda te pona kimbomanda no nini e abanda te pona babima na Mike Lokamba ma banda discussion na Claudie Asuka pote abotola ye mobali yango Tracy Mbelenga pro yango wana bomoni Mike Lokamba azongisi Karen Mboyo na site po atia image lisusu ke babimaka na ye po bato bafingi ke obimaka na Karen Mboyo
alors soki Mike Lokamba na mbongo nyonso na siksa zanango na kovanda vanda alakisa bino fi moko oya bima na ye basangisa nzoto azate na lobite ki azala copine na ye po muta kozala azwi copine mais asali ne loko moko te azali yango wana azwa copine o basangisa nzoto sima nango wana botala azate akozala pete mais soki bolobi copain oh wana kutu boloba te po bokotumbola Claudia Suka kanda zaka nango nde yango wana ndenga swanisake po bakoma na Tressimbelenga Pro yango wana janvier mangwekele yo ozongi musala te bazongi sioka pona makambo ezoleka keba sala kaka onga na lobi nga papa robo na sukisi na ngai yawa soko za na mato ya koyoka oyoka soko za na esprit ya kochanze ochanze. Ciao. Bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no pa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations. Tala banda Belgique etia wa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki moya na mekate suki zana mutu suna fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi nzambe apambola yo yango ano bandela kabiso mateya badoration oza moto wa nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga vraiment félicitations ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you. Good job. God bless you. I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour,
balingaka elenge ya komba congolais TV vraiment ngamona naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss ya nyama ya danger donc tobakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.